Sœur Aziza. Sœur Aziza. Navandi na lemba super. Ah, sikoyo obana lemba super olingo témoigner Nzambe. Ça il répond à maman Aziza. Na nina témoigner Nzambe, asainga mamba minene. Ah. Asainga mamba minene na bana ngai. Ah. Nana bana ngai na ina bango. Ah. Ba ngisa mena malade. Na ngai papa na télévision na abandaki côté à la télévision l'émission des témoins qui parlent. Ah, na canal qui. Et d'ailleurs dimanche dans notre église, na Congo ka TV na Hollande papa. Tellement dans la confiance ça va être la mise en place de la TV parce que ya solo ba eba na té, ya lokuta pe ba eba na té. Sikoyo tant de la dit papa, motema na ke banjo pe tamba on ba parce que 2 minutes balobi até en 2 minutes et puis après la pona bana nzana. Dans un problème mon motema et janga makasuna lali ekina susu mukifo motema ndo betanga mbamba na koka pe molide. Ifona fungola porte na tomo mpepa libanda. Papa chai logo konyeka abona. Na kusani pembena télévision na fukami na zi logo na ngana tiebe tout na logo ka papa. Na banjo déclarer amen. Amen na kangi pe na kena ngapiye. Na banda ku kolanda na ngapi angote. Moi na nga jeune fille na nga abanda ki kosala ba crise. Ba crise mona crise d'estomac et banda ki na 2016. 2016. La coutelle na na pasteur moi la de langai aza apôtre longtemps en communiqué. Pasteur wana soka ya bondelie bona bonne solution et puis ça raté. Donc moi na ça la crise mingi dans l'école. Pour moi soka ça dit alors on va dans l'hôpital. On va passer qui c'est estomac banjo et ata jeune fille na na bon Bélange moi comme les précieux. Bélange na précis boyana. Alléluia bana Nzambe. Nani mokozi? Yes. Tano bana kitoko. Choba ba malaki kili. Est normal. Zamba ko pesa kimia loba amen. Amen. Bana mama, botele mapembe na mama. Et pour la mercredi, la kutana papa na TV dimanche, mercredi mo sana nzamba benga na Sœur Aziza, nzamba tali singa mo ano mwasi, tala ka okoti mo ano na kibota ano na kibolenge. Moi, on a salitrice à qui est belle. Nous avons jamais. Apporte, on a dit jamais apporter. On a simba qui est là. Moi, on a mon côté on a sacrifice à bando. Amen. Donc, il y a des gens qui ont benga pasteur. Quand papa fait qui numéro na adresse. Na commis numéro il sera benga yé, benga yé. Na kena qui na bengi pe papa ya mbi. Ali sera le bon na kasi na volant. Papa ya mbi a pe singa grâce. Il a dit qu'on a mon amour na wana. Mais pour y avoir vendredi, pour côté pe prière. Donc prière ici, papa qui m'a battu qui est belé dernier côté qui n'a découragé ma maman. Bah il dit singa comme talent il s'est dit frère Moïse et frère Moïse frère Moïse moi. Ah il dit singa bassin dans le bazar on va habiter. Na pas été pour bazar on est là quand ça mais père azara père tellement que ça y rendez-vous naé. Faut pas naya. Bah il singa te beaucoup na comme ça na pour ça ya papa. Il y a ka samedi oh là là. Donc bah na ngali boso bana na bota mana ko makoto. Ba ko makote sika obi ko na mutu. Na pungi na ela ndiye bisi mwana mwana isinga mama na okufa ke na bo okufa ke. Kwe ko ya awa. Kwe samedi bolala. Donc tu es pour là dimanche pour na tamta liboso. Donc tu es pour là si on a le binzambe il faut talisa nga ceux qui montent na nzambo aga solo. Nga tema na tamta tembe kuna eba. To bande ko ndela awa. Ozaki to 16 siècle wana to wa ko ndela awa. Na simbi mwana ngabo to prier, to prier, tema de na pour ma mariage, to prier na moni voiture. La moni voiture à rouge va décorer en gros sous forme de mariage et lui mettre 3 fois. Et petit pas na fongo l'unité, c'est la sous 3 fois. Oh les amis. Après tout on doit continuer au prier, nous avons été dans ba ange. Là il faut na ba ange avec ba chérubin. Na moni moko akelemi awa. Moko na moni akelemi awa. Ma babu na esi ko ejingi ya esa lokwa, ma papa na bango ejingi lokwa na kiti ya papa. Moko na moni awa. Ya mulai asindi lokwa epé. Akelemi ma papu minene. Mais comme on a le boko kaka, boko awa. Ya munene. Donc le boko ngo ekangi église tol. Et zingi quand je munene na église les ate le boko wana. Donc église mouvement le coach na sia le boko wana. Kana ngoli bongo ali certainement vraiment nzamba sali. Andi ba moko prier, pesi na pour force. Na prier le kutana papa. Papa ya bibiso aisinga bana mwana za kumbaki para na belle famille pour avoir une étoile. Après si biso prière à 3 jours. Na somba huile d'olive.
abonde biso mokuna mwana nga mbala liboso agene abandi kotema obanga po mutu nyonso alinga kokufa te abandi koprie na sala na bango esika moko ntango ye esili toye papa adeklare mpe mpo na nga tozongi naye koremarke nasalaka susu crise nini palpitation wana te nasima loboka papa eloko moko te nakolala molili mwana susu muti nabondela ndenge esalanga fo nafungola porte ye nakomolala kimia mwana ngai mpe bandaka papa abondela mpo na ye asalaka crise na janvier si lelo ayokaka esoma te asalaka crise te eloko te esekobeta maboko mpo na yesu Alléluia. Baye kwa taki wa fanda pa fa papa bona lemba kanji. Baye kwa taki ya mobali. Tamba tik ba moni ya mwasi. Ba taki. Akomi malade baye ko mwana malade. Na yemi ko yakile. Mwana ko ko bata ko tambola asa moriba. Oh la la. Mwana ba fièvre na yeke na mwana hôpital sans papa na bengi mosa na nzambe wana kaka. Bengi si yaka bona baye ko yana abondeli ko na mwana ote mwana na esprit de moi ba tie kwa awa a déclarer ici. Mwana change mes amis. Asali une semaine et demie asanga kaka aliaka te alimba. Makile qui a komi na 8% makila. Bazo ngisa makila nga le jamais. Mwana ko sama mama me manga imisiko kenena yaya papa pasteur wana. Me manga nga bitoko kende. Mwana komi kaka komi kwa motema moto. Pe kozonga mosala nzambe ayisinga se aziza. Nzambe ayisinga na kota mabonde la 3 jours yo na bana. Kabika sikota abino kota ndeni il faut pesa action de kaka mosala nzambe wana. Ngana bino yebisa nzambe wana baika okota bana yemo apesa action de grâce. Comment na mona mama minyene te. Comment na rien papa. Comment na kosala ndenge wana. Tako esili atie na ye. Vendredi ne. Yango na so batela. Bossa la inflation na ba trafic. Amen. Oyokinga. Amen. Somani mosala nzambe. Yo yena likam. Nano abondeli te. Mais sengi bon. C'est que y a ça. Oui. Mais quoi na mwana awa papa tina atnaya tina comme troisième personne avant na mwana. Mwana zala qui très abattu kolela kolemba. Na petit frère Moïse abondeli ko na mai abena tena papa ya ana normal. Papa ko ya papa sali kuya na molaiki eloko te. Pona opesi même baki 105 300 ya mwana osandaka. Papa bondeli ko na mwana aisi aulia kaka lelo autambolelo mwana mezati abengani molimo akufa. Et papa da kisa ngoko nda kula ga kina tiswana. Na kitina mwana tamboli ye moko ye moko aliye tina lelo qui fait que c'est continue à bateau ba combattre ba alléluia bateau yo ko ba combattre ba bango kamandi ko bela bango bango ko ba bonne la malade son jali bango bakandi si bale deli bonjour va répondre bana eh yesu bakomika bonga laisse bango botika bango eza ebandi et si bango ni kelo mto na bona lo sambe za mama ba 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 kinga ba kinga mpesa wow pesa ngo ba kinga sipolo ka awa na kuma ka mikusa na tali ya hotel mama ba kinga mpesa liboso na tali nga bisete ne mo eza mpesa et banjo kitanga mo muke mikusa nga bi jamais na sala acte de la foi no benga papa ti oui d'olive au kala o bonde la pona et comme oui d'onction tu na bonde la na pa ko na mona butu oye bande ma ko bilebele na banjo ibanje mo papa ibanje mana amuta sikane na ngote je boyeba obungeli na etuba na kula na yebika ko baba sikana yeba ina banda mbwana bilingo mabe na yebia ngona zia ngona di seigneur ola kisa kingai ba ange l'église wana soki vraiment mosali na waza mosali na yo ona yeba ga mosali na boko benga ina ndi pese oyo endi botika ta transfer na zina pako fiancé na ngai aza pe pasteur na yebisi nga bita bulo ya bonye ya yebisi nga aza amta temba ma permettant na ya ka awa alléluia mobali na zanani mais a permettre nini to kite ke ya sangingo ya ezande andimi mwasi na sala nini abondeli mpe mpona ngesi na banzo obondela ezalika une semaine avant elimwe sans trace ni tache moko dona lise elongoli na batashe nyonso bato nyonso baza na mpese message no ezali nini to mpe bazobelisa bana
bonne santé. Alléluia, yo babenga ko kolo crise ezali estomac nyo esila bao bazane ti yo siko bao bela ba estomac ba crise olobani meka awa okile bongo ndeko tianga boko bipa ah bon oui yaso yo tianga boko bipa yo nzamba ko saposa na 75%. Au nom de Jésus, vous vivez une source ma commandée. Na pauvres, vous soyez négociés, na pauvres. Amen.